Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe Kakandenge. Ngai na bino to sola kamikolo nyoso na émission na biso. Nous voulons savoir émission o erataka jamais na banda ko na bino. Kasi hayi balobi taya muntu. Taya serkei, taya muntu, taya serkei. Pona nini taya serkei pambate. Bino ne botina na kiluka makamba ngoti. Cette fois-ci, tobaki tina suka tokota tina kati. Toko signer bango lelo na yakobo manani na yakobeta nani. Tomati bescalier. Okase na lali te na pe makimo muke na baki ngai yesu na bango. Allez partout dans vos télévisions. Faites vos chaînes de télévision d'émission catch. Pour na gato pour pouvoir ngo e mata e kende su liboso makasi. Talaka bakata merake to ndo kumisa ngo e pesa bisoni. To kumisa pia biso ngoleti. Chinchirinchi obino benga bo kino so bengo kaka bokoko ya mboka na biso. Bakache abateta bat bambasu. Izaka mabe? Aba pesa bat ba visa. Izaka mabe? Aba sala ba multiplication bo to ba immeuble. Izaka mabe? Bon, na lobite ngai na tindo ki osala pour ngai na boye na pasteur Bon Malika assistante ngai mais na lobika ba vérité. Donc na kende to ki malemba lembela pena mombo théâtre ya Fredi Ngoma le coutumier ya Fredi Ngoma benga ngai na besoin na yo ya Fredi Ngoma na bosate ko babongo viens kitola mokonzi pe viens na prospère bakine les seuls partenaires ya nous voulons savoir viens prospère bakine na Dallas en tout cas yo personne yo za la partenaire na biso benga kota e ko sala bien makasi pour émission oyo ekende liboso. Vieux prospère tinda ba caméra na ya tinda ba machine pour na to monter et ça va bien pour na bota ba image yo donc mutu moko na Dallas assez pour mona ka pona atinda matériel atinda mo loko pona to futa ba transport to ki par-ci par-là to ba image et ça la bien makasi na yo wapilelo bandeko na kubanga banga mususu na simane na lobi papindonga le voyage ezate na kina kimbanseke na suka ya mukili bino boyebi ki champion magelo za kamuntu ya tuta makolo biela mais yali ngato sa ba bibiso mingi na cimetière na ke pana yete na ki nanga esika ya champion Cœur de Lion ndundu le plus fort ba soufflenga ndundu le plus fort babi 619 de tombeau 619 côté bakunda batu ya suka bino bokunda maliboso mais ye vraiment na bata suka tombeau 619 Cœur de Lion na ki koluka mais tana ko luka na kuta ki moko te na kuta ki na l'homme à cimetière pe wana na bai bon lokwa na ko luka na lingi pe kaka lokwa bino mbele botaka bambanga mingi bokuta na place moko tosola mais mutabeta muninga te mutakota muninga na cimetière te pour awa tozani na lisolonga arbitre bino ba adversaire. Mbote, Maître Cœur de Lion. En tout cas, Mbote, les grands journalistes, Maboko Yanzambe. Ah, Maître Cœur de Lion. Vraiment, tu benga na mingi, mais les gens qui n'ont pas tina mabele na sola na yo. Bonne santé, bonne vie. En tout cas, muke ndengega kongwezo évoluer quoi. Donc, en tout cas, qui m'est allé vraiment. Na sola na muke likamoko yelinga na mutu sikoyo, mais na pesa na Mbote sika ya ndeko na biso champion magelo biela. Mbote. Mbote champion local. Ngana za biela tina za banda manji litimanu. Ngai encore yo côté munoko sakana kate. Lelo tozana yo. Nyamana zana na luka te. Na mazamba na luka ko ba na bwete to ke malembe. Sina na mutu na bunda kana bagarre bato beta bango yeyo. Et bon on a vu au Fredi Ngoma bato beta bango yeyo. Na baki obando bengi. Yazo ba akangiki mbantseke mobimbeza maboko naye. Mais nga siko na za chef coutumier mokolo mabele sikoyo bato beta ba omona na bango ye tempo to tshana na seto zonga na sika ya yo odiembeli na kinde mingi sika ya Maître Cœur de Lion. Maître Cœur de Lion ko attaquer na nutebo tsaka na tuna ba question ko aso bandi ko attaquer siko au moins mukile wa kufa pamba ngai na vite Maître Cœur de Lion makambu ya champion magelo to tuna simana tena question oyo moni eloko intéressant na ya lelo awa. To mona ki mwimba Texas akufi et puis bandundu nyonso na kati ya bakomba ya kachondire balali mais tu ko Maître Cœur de Lion zaka ozo la kabiso nini parce que tango Texas akufi bunto to tsaki espoir sikoyo lelo yo pe na terrain ozo la kabiso nini. Bon, en tout cas na pesi d'abord Mbote na ba fan na ngato
soutenir à Maître Cœur de Lion partout bisika bozwami na ville province de Kinshasa na libanda mboka partout donc comment ça te voit ça bango qui yoza féticheur oza technicien Texas la technicien oui donc comment na image nanga na écran donc ezambala liboso te mais ezambala liboso na leka na émission ya Nzambe Maboko eza toute première fois mais nako rappeler bino le côté parce que kotala nga déjà boyebi image nanga nazo rappeler bino déjà ba descendant au bakenda ba père sonami na grand-père police belge Ilunga père sonami à toi encore Mwimba Texas en tout cas bambote na fondation Mobimba donc comment nanga boye et rappeler bino makambo belé par rapport ya ba VO bakenda mais au peu beaucoup na Yemoko, l'homme puissant roi des terres 619 mètres Cœur de Lion depuis cimetière à Kimbantseke. Naza te pona kolobela ba makamususu mais naza ndi apona kolobela par rapport ya catch. Oui, naza apona kolobela catch congolais. Ba mourir ya catch. Oh tout bo sepela kana catch partout bisika bozwami boye bake boyambi mètre Cœur de Lion na nzela ya Nzambe. Bisika bota la monde toza toza na ndako na ngate toza na lié moko o ezaki soke yindi e yinda toza na royaume 619 donc mingi ya kolobeza te naza awa pona ba question naza apona mituna réponse na yo c'est ça donc n'invite maître Cœur de Lion tout na mutuna o lisusu moke maître Cœur de Lion lelo to koloba fétiche te so to kolobela makambo bonganga to bonini wana mukolo mususu lelo to loba nanu to uti koyoka bo uti ko organiser ba combat moko awa bientôt mais combat ngo il paraît botaki moi désordre na suka entre yo na champion Magelo ezaki nini juste bon na seki pona na kanda te mais kande ke yapo makambo ya Nzamba zoluka yemoga mta oyeba ndenge na omemela awa bobunda te na baki awa to tunaka ba question na koyebisa bino tanyo eza na tana yango likambo eza na tana yango tan ya Magelo ezalaki o siko toza na tan ya Ndundu Cœur de Lion Magelo baki za tuta makola la seconde ya bandaka depuis ma njili ti maluku eza problème te to pesa ka batu ba pete o yaza na go posa azwa po ayebi o yazali mais kikaleza kilelote champion Magelo kikaleza kilelote kikaleza kilelote wala mu la lobia kikalana kilelo saka eloko moko ti eloko moko po tingwa beta batu na kikala mbetilo la beta kaka mutabeta azala te kasaka bunda abundati ba bonne guérison ko ba bisiko abundati ko l'hôpital ngana papa nanga ngana za awa ya Fredi Ngoma zoyoka ngana za awa na posa na bunda bato kwa bango yokwa lobi ba Mwimba Texas batikele ba puissance ba fait na biso ba police belge batikele puissance nandi ma puissance ngo fa betanga te ngana ngiboye na ngina ibana champion Magelo yo onebi ko zaka l'homme cimetière l'homme mai mais lelo na yeko luka Cœur de Lion na 619 na cimetière Kimbantseke na kuto pe na kata cimetière siko oyeka na cimetière kaka oyo ye azo sala ila ndio ko diembela ya Nzambe za ko diembela diembela yo ayaka ko fina na sima na nga ngai tolo baba vérité to ndenge nini ko welela makambo cimetière te ngana akolo mabele olandi bon toyeba na kaka nani siko aza kolo mabele yango mais lelo te boyeba na lelo te ata lelo to ko sala eza ba so mutatika lelo ko na bolimbisa avant ba émission na esaki bino boye na baki mituna na te ngana zo banga sanza nguma na lingi te to la ya Nzambe intimidé yo te parce que zana roi de terre yemo kwa za roi de terre za awa donc na ebité na lobanini donc na ebike muno kwelo bakanango mais ko sala nde eza problème na mona déjà Magelo asala ki jola bisaka abisa soki 30 wana ba batuna wana ba batuna o siko akuta na Ndundu Cœur de Lion roi de terre l'homme puissant 619 na komi kumisa te po o bakumisa nga bazali mais nazolo babongo po naza devaye ndenge ya zo mikumisa ndenga na ko o bangi te o bana Magelo fa avec autorité boba ona ucho beta balibanda ya ba pompage kuna ba élastique
na uto beta balisapo obeti lisapo tika boya lisapo tika boya mais père lisapo mais kende luke salisa émission salisa émission ayebisa yo sango nanga na tiki na pompage kuna oh mais na ebete ke oloba pe boya papa na ngai tolobelaka musala o tozo sala tolobelaka ba masonji te Neptena lobanini na lobanini Maître Cœur de Lion Neptena lobanini awa champion Makiola lobike beta gazo soki olingi pona azwa biloko na yo akino na maluku abi beta gazo yango moni na betaki déjà gazo mobala beta gazo deuxième fois te betele gazo ngana mona kaka mama parti o ngana sinaki déjà yango wana soki ya linga démontrer nga o yazali nga pe na relaxer et qui est moi donc tolobela makambo ya bitumba bote bozo bima polémique moko inutile mais nayebi ke à travers ba Fox ya ba partenaire oyo bakoki ko soutenir biso po ngai na montrer o nga nazali et pa de monter nga oye aza toza wana donc mobala lobaka lisu troté parce que mukili ya lelo commandé to mona vidéo mobala lobaka lisu troté abeti gazo yo moko moni yo nde elakisa loko abeti gazo seke mamuna so aza complet obundango nga nazali mutakufi azate c'est ça bongo basi gazo nde suki simakamo bongo yo dinga zikoni dolinga kina time nako time te nga bakatia tokobunda et puis okosilisa ngo tina so na ebite wana makambo na ngai te wana nga na yende na bunda na yo na beta omoni okimaki nga na biela parce que nazo ya batsaringi batu bamona vande na osilisa na seki po na kanda te yango moni nazo senga na ba honorable na biso ya chango koto botaba makambo ngo yango bwana posa bomona Cœur de Lion mais Cœur de Lion ta mutazo en plus muta lukela ngai ba combat de film ko boy aza kachela mokete pona yebi na ngai na peto bunda te okomisa bougie na maboko a chanter te ke ye akobetanga ngana lingi na ngai anzemba te ke akoki kobeta ngai enjo fongola ya kimbanteke ezala maboko nanga fongola kimbanteke na maboko ya Maître Cœur de Lion kimbanteke ezala maboko nanga tuta makolo yo lobani ya lobi fongola kimbanteke ezala maboko na ça va toyebaka fongola ngo soki porte nini akangela ngo mbe tobuka ba porte wana onga na otala bana manji litima lo donc ce qu'on oyeba fongola wana atango wapi. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe Bolimbisa Mukena lo bananu na ebite bana ya poto bana Kishasa bana ya kin ba oyo bolandaka émission oyo na ebite est-ce que vous avez souci komba wana ebundama to ebundama te touche bino soki omone nge bundama bo bengi to pesa ba idée soki boza besoin bundama te kaka bino mais na ebite Maître Cœur de Lion tu peux te sur le muketo tout le banano ebisa biso message vraiment oyo ikoki kolakisa ke oza prêt que ce qui est le magero a lobi que mbongo bimi et etami okobunda. Bon, merci beaucoup Yanzambe. Nako lobaka boy. Omoni lelo yo ekoma okoloba trop batupe ba omona ngoka niki tout comme tozo créer polémique kane bakache balobaka ndeka bakache balobaka mais botala ngande na zabo botala ngande na zabo botala nga vraiment nde na zabo botala payer mutazolo ba kobetanga bino nde bopesa message mais entre temps ngai na promette bino na promette bana tout ya chango kimbantseke o partout bana poto bana ya poto ezaka teke parce que makambo tozo luka eke musike yezo omona ngoke so na beti eke suka na kimbantseke et puis tena kanda Napoléon pe afandi kuna matadi ayo kanate yango moni na yebisaki ye soki abeti Napoléon wana ayepa nanga mais soki na betane Napoléon ta yepa nanga en tout cas na promette bino liwa bokolela Napoléon na obeti makombe nga na beta ja Napoléon obeta déjà na beta na kinkole ngai na beta lisuye aussi ça bandundu nyoso ezaka police belge na mwimba te ça sinon na beta bangote mais bakufa pe déjà mais on a mon vivant na beti ngundu wana matadi na beta avant na beta Alain Lifelo na ko beta ye komba na nga contre bisu qui s'en fait ebimisa des ordres olandi yango siko moni nazo landela muto na beta ye na 6 valeur
Liso la banduni na kache sila moko. Ah, ça va. Sikoyo. Botala ka ndenge tozalaki. Touti na combien de présidents. Mais lelo bazana bisoté. Ex-président na biso pas à côté. Mais lelo toza na son excellence Fatih Beton. Fatih Beton. Donc de ce que bata ba magelo zele kakala. De ça ba kombo o ngana balipaza bale kakala donc o ba yo ça les commis forcément. Balisapo. Balisapo na yo tala kuna nani elastique kuna ngana boma e kuna na madina banga pompage ungo ma teno elastique ngana boma e na ngana boma e makasi kutu nga babitumba o to eleki ya organisation na salaki nga posa nge ala kito bunda batsambongo te na lakisaka magelo ke ngana zanani o linga o boto la pouvoir wana bien na ko boto le pouvoir moko te azala na ba pouvoir na ye me ngana lakiseka ke na kweza e poso na boko ina boto le ba pouvoir na oboko la bana ada otikeleka wana kotinda ko eko makalo kwa pere nana oboko la foyer na ye na oza charge foyer na ye te nga poso na ngeza ke na beta ende asila ya mpepe fédération congolaise vraiment baza wana ba document salami tout to signé ngana lakiseka o ngana za esina Estilina champion local oyebi ko beta mutu tio beta mutu okite za pasia car de l'autant olo ba komba obeta yebaka ngana za lion olandi otala siko bisika ke bo mama abengi na car de lion mais alobi ke ya za lion na za lion omoni ke bango tu bazo bomba makana na za lion véritable lion te c'est quel ngana za lion véritable lion car de lion to samba te to pesa ka chance na ba producteur na santi ke ba yelo banga te nga banga ta yeso ko moni zo banga ne kilelo adversaire aza faible te kilelo biso tout wana kilelo po mutakufi azate te bino bona kikala bango kilelo kikala ezalaka te kilelo pesa ezalaka te non c'est ça makambo bongo atana na kikala ya obeta ngate atana kilelo obeta ngate siko na ndime so abetinga na oto beta kutu grand kachera matete bakumuli ebo wana kumuli ebo na kumuli ebo ka o matete wana aza grand féticheur en plus aza ba coutumier ya bamboka na bango na uto kwesa Pourquoi c'est maintenant na kumuli ebote tu o baza kuna lokola ba mabokoto mwana ba temi banani donc kutu kuna wana fibo kutu tika na mnito na ebite so alinga matangenge pona okaki alekisi alekite sango eza ndenge nini yo mto informinga yana wana kufi wana fibo fallait pas mon frère soko za na poso bunda na bagangolo salaka ba entraînement belé Luka peta lo sambo quelque part ezaka ate Richard Kitaba to baleka eza bien te en tout cas ba mes condoléances na famille na yo mais na sepelité maître Fibo nazuka ka bonne note à vous bon eza un problème to luka ka neti ba Fredi Ngoma bazawana ba fait profiter ba sende bazawana batia ba moyen na aussi c'est maeli na aussi c'est vraiment maeli wana ponga naza muto na bundi ti lelo pe na obunda kaka olandi car de lelo lokola amoni ya koki abunda na ngai batia balar na osilisa pe na betie na olo bango vérité na betie na zwina temple na ye na kenango maluku na éviter na lobani na komi na suka émission na ngai maître Cœur de Lion message moko ya suka pour na to chiter l'émission na biso bon message na ngai na tous les fans tous les producteurs ba son excellence lokola ba ni shakalanga bozara na Kimbantseki ba zeti makela lovoadu balobi 118 quoi na mona gida numéro bimaki balobi ba makambo yango oyo donc oyo eza makambo oyo boko soutenir oyo ko sala ke bino pe bokende liboso donc champion Magelo lokola lukike a affronter Cœur de Lion na mabele Kimbantseki biso na biso bana Kimbantseki mais photo yebaka nani abandango na lobité na se vanter pété mais na promettre bino tuba na Kimbantseki ya Fredi Ngoma le coutumier depuis ba mikila tongo depuis ba mikila tongo ande sungu mu usatalo wana nani
oncle ya madame donc bambote ya trop makambo bokoki ko soutenir yango oyo toboyi o lobi bitumba ngo lobaki esalami tendere nini bato lokola bino boza wana pona ko soutenir ba œuvre za ba force ezali mais nako bimisa yango ka pamba te do eza bien lokola occasion o epesami magelo rayi ko frontenga eza bien bo soutenir nga naza wana pona ko ende na beta yo konte za nini na ende na beta oyo ko frontenga na bitumba ko beta mutu c'est pas facile même inde to zo baboy ende na beta yo les problème ité ya kobanga note les problème ité ya Zambie babeto pe sikote ba producteur ba bimba ba mwande na sambu na juve ba kisino na tchengo na saki tout na tchengo na les problème ité pardon s'il vous plaît mais siko songa na beti yo siko promettre siko yo bon bana changu bana kimateke soki na beti yo ponga na zasi yeso ka betinga na komi pasteur soka betinga na tiki na ngape makambo na ko pardon ele baloba bongo batikati natiko na lobi ele baloba bongo batikati ndundu cœur de lion ndundu le plus fort à betinga tiki na makati na komi na ko samba oui je m'appelle Maboko ya Nzambe na komi na suka émission na ngai en tout cas soki na lobi na landa ato aussi ça nokite na baki bongo vraiment entraîneur le plus suspect au baba la gazelle donc na lo banani Eddie Yenge vraiment côté ozali Eddie Yende ya ngwana pe na baki ya fodi ngoma le coutumier na ebité ya fodi ngoma benganga esala bien makasi vraiment na lobi veritola mokonzi bangonde yondo sukisa maxoloti ndena lobi venanga Prosper Bakine partenaire numéro 1 number 1 ya nous voulons savoir mais nazo senga bino ya Prosper asala makambo belé alotinda ba caméra alotinda ba mbongo alotinda ba nini mais soki bolingo soutenir ye na mpandi donc soutenir nous voulons savoir yo sabi sopi kaka bien makasi lisusu pona toyeba ba information so tina suka kaka ndeto baka vraiment na lobi ke na kini aso na kotanga neti na bitoke ne komiko misambangu na université méthodiste sima ya palais du peuple méthodiste université John Wesley palais du peuple numéro 1 na boaki mama nani bon babina boaka na lo bate boyo swana na bombi na boaki maluku après na bangi moko pasteur na bonne malika osaka keno na cimetière na tena double tombobo ba kisane zwanga te pasteur bonne malika berger Etienne Bokopolo mama Lili Boele père bosse te boka faut être bongo soki na lobby na boka te Charles Leki mama Pamela Tioyo mwana ya grand 6 mwana zone 6 plutôt mama Pamela Tioyo donc bientôt non ya ka ndingi za kama sole za rate ebinde to betara ngo mama Pamela Tioyo pe na bosse te boka bongo déjà na ngati telongi mokonzi ya tongo modete papi fala Benjamin Musiboni Christian Matissa, Jonas Maza, Weljoye Ozike, Ebongo, Miranda Joseph, Diane Omo et moi na 11 ans na bagenya mikolo, Jenny Chota, Caleb Omatoko, Niklete Kapende, vraiment na mokusepe na lobi famille et Mbappé famille Onyangunga Mobimba, Bilamine Kamba, Motema ya. Ciao.